chancela kate. Maloba na wana la kanzoto. Pas de négociation avec pouvoir illégitime. Yondo ba track record. Ba yiba ki ma konami, tu ne peux pas négocier. Ou ba de baza ba démissionnaire, ba tiko le place. Ou on compte la place voilà parmi ce to royal. Mais les Congolais conscients de besoin de déstabiliser le combat. Bah les Congolais inconscients. Pourquoi bino leto bunda? Bino besoin batama. Ngai na ça c'est la mode. Mode d'ordre ni dans c'est le président Elingande na zo peso mode de pas le balanga le océan. Maloba ozo le bangala ko ba sango te kende lo bela ka baninga. Ngala zo emisa bino besoin ko sela ma kampo. Est-ce que yazo sangali pa kolia? Tongana onde tozo sangali. Ngana onde tozo souffrir. C'est chez Bibiso. Mais comme nous sommes à Sana Bibiso. Mais tu comprends le thème et là où est comme Bibiso Moïse Angini. Parce que Bibiso va dans la mouka. Est-ce que papa et maman mouta la mouka ça moutouté. Est-ce que président Félix Sadara président IDPS. Président Félix Sadara président va comme les nioso. Soki va la mouka va ça un problème. Bon était la papa comme on a été. Et Félix a l'obligé de battre la mouka va la été. Comment traiter Bibiso va dans la mouka. Est-ce que dans la mouka Adam moutouté. Félix il s'en fout. Parce qu'il y a pouvoir, on a mérité à côté. Parce que le pouvoir, on a la pression. Le col a consigné la naïté. On a posé le rang désiré Kabila continuité. Naï n'a émis que Bagosa la mamabé. Na lia kalanga. Na sepe la kalanga. Bonjour, n'a soge koki. N'a mbalé bakli que claque la naki. L'avenir n'est plus. Ceux qui vont la Félix. Bon, regardez tant où ils ont fait Sabino. On ne peut pas négocier avec Félix si ce n'est pas faire la guerre pour les chasser dans notre pays. Merci Nabilo Batubosui Bakou ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to tchana océan du Congo bisiko to zalaka ba Congomani bisiko to ngangaka bisiko to lobaka bisiko to sasaka pe to panzaka bisiko to ali ko sala éveil patriotique bisiko to zali kolongola peuple congolais la bolema peko talisa na yete leta ali moini leta ali assassin bisiko to za ko tchali tono na nzete po ete to benga yango malamu esika oyo toali kosala mosala ya Jean-Baptiste esika oyo toali bongo basinzili koyebisa pepe congolais ete zonga nsima po ete omitala lolenge nini yo kokatisa ekafela oyo eza liboso na yo mpe olata molato mo etumba mpe obombama ntango mabe ezali koya esika oyo toali bongo kotelema lokola abakuke mpona kozela liseko ya république démocratique du Congo bandeko balandi ezwi mbote ekomela bino bisika biso ezwami bino pambate bondima branche on océan du Congo mwana oyo tout le monde aza ko se retrouver na ezwi likambo la motote matondo makomela bino babonye na biso ya océan du Congo bo continuer ko s'abonner massivement boko zala ka bongo de cité pe matondo makomela bino banso bozoka libako ko lande mission du début jusqu'à la fin ko partager ko liker ko tchaba suggestion pe ba jamais tika nzambe ya lola apambola bino ndeko na ngai partage ka émission po bato ebele nanu pe bayoki océan de la presse congolaise te pe nanu basabonner na océan du Congo te liker partager tchaba commentaire tala du début jusqu'à la fin pour na contribuer na délivrance et top libération ya République démocratique du Congo parce que ici on s'informe on se cultive kakapo tout le balabilo bosolo. Je me forme et je me cultive rien que pour vous informer. Et voilà, on dénonce les insanités, on dit tout ce que les gens disent, tout bas. C'est pour cela que nous allons océan de la presse congolaise. Nous allons qu'on cela éveil patriotique pour notre nation. Figa, Tonga, Lobandeko, Okozwa, Libungu, Tulupambate, Congo nous appartient. Pour le Congo de Kolanga. Okozwa na yo crise cardiaque pambate océan ko frapper na bisika o il faut toucher congolais nyoso soko za congolais to za collabo ndeko désabonner na o parce que awa ko memona kufa ponga nazo bimisa ba congolais ba bima na croquis o ba chabango nazo kata yango nazo sasa pour être Congo ezwa juste valeur na. Alors quand tu es collabo mon frère c'est la mort qui t'attend. Parce que à la chaîne à libération, tu peux libérer le Congo. Yo ozolinga Congo te. Talandenge. Pour biso Congo nde.
Congo nde ezui likambola moto te ezui partout dans le monde ezui ekomeli bino lelo bandeko nanga tokota na mayema kosalama na Congo. Félix veut se reposer. Félix alinga sala o bato ba kosala. Félix na Dubaï. Oh mbongwa Congo. Mbongwa Congo, les Congolais boza wapi? Bozo mona te. Mbongwa Congo bandeko langa Félix s'en fout. Félix alobi etalinga te. Eza tananga ona osala po kalate ba kole bonga ba kobotola. Wala eza ba signe azola kisabino. Ndeni nga na comprendre ka mebilo bo comprendre ate. Mais bon diba quand même on a zo kisabino. Un président de la République a ko sa fouté bo ete na nation na ye. Ndeko langa ceux qui écoutent les accords brûler chez les voisins, yozo kendo pe sa coup de pouce, combien plus fort nanda kunayo. Félix s'en fout des Congolais. Bato yi de pes boza bato mawa bandale loti lobi. Tango bozo lelaka. Menga zo salanga souci. Boya nazo benga bino to bunde tumba bino boaba bolole ko fanda ti lelo bokasi Félix a pia bino loko. Félix a coincé. Félix a kangami Félix a kolia mbongo lokwa mutu boma po ayebi ke bientôt pression le kinga kagama ko bomanga. Tala Félix ebela bato amemi. Mikolo ba jibe ba osepela. Chamuntu chanzambi. Vitel Kamere mbandalanga zate tikanga siko na tambola na fachi. Poaza yanga ndeko. Abandeko boya fachi pour la Vitel Kamere. Vitel Kamere akena ale siko tikanga na kota tayi wana délégation. Abeta ki samedi. Lelo wana délégation ba ke Dubaï. Mais est-ce que l'engagement wana zolo belabine le côté? Tant il y a pouvoir na bango balia Félix ne fait pas. Pour aza bien, azo sala yango na passe. Parce que Kagame azo coincé, Kabila azo coincé. Mais les Congolais ne comprennent pas, voire même bien proche à Félix. Bon, comprendre ta? Bon, lobi c'est le temps to lia mbongo, bongo lobi borolia. Lobi borolia. Mandat Félix c'est ça kawana. Borolia te? Pour Kabila yawana, Nehemia ibisibiloni. Kabila zozonga, Olive zozonga. Allez, vous les Congolais, si quoi, alors on y bozo sala. T'as la délégation mbongo qui est la Dubaï. Eh! Kaka namboka ba pende Félix a kozwa kimia. Namboka ne mon embouchement a kozwa kimia te. N'Équateur a kozwa kimia te parce qu'il est président. Na Congo central. Na wapi femme, c'est quoi qui est la délégation à monsieur Baké Seleni. Oh, c'est manque de Congolais. Congolais comme mutu a soni. Soko koyoka nga okolongwa la soni ndeko langa. Tala kan ya badverse. Ndenge bazo niono. Mbongo pe na pasi na ngwe. Tolanda Chimanga, qu'est-ce qui se passe? Si cette femme ukrainienne a quitté Kial Bibila Bokenenga la zongi. Maris batolemi ba obunde tumba. Combien plus fort ngai na bunde la nation te. O mboka ka moko na zana. Ah ok ndiwa. Bato ayi de pes le même samedi nan teke bato balula feti. Jiba zobeta fali azobeta Richa beti. Mais peuple d'abord, bakela qui peut konsenga secours. Poto bunda bitumba, tokufa lelo, soi-disant mwana mboka la biso ndeko la biso azwi bokonzi. Bolanda bino moko. Milelo la milelo. Balingi bakose la Fayulu makam parce que Fayulu fait peur. Makambo la chef vidéo pe oyo. Interpeller conseil sa président Elina Bilot bo entourakaye. Bon on a combien yazo faire peur na batu. Soki balingi ba boma mutu la Congo, ba kosike mutala za mutala muka. Soki bato IDPS, balingi ba mi boyana ba rola bango, ba kosi baza batala muka. C'est parce que la muka pèse. C'est parce que la muka des peuple. Alors to ko s'azarder de négocier. On ne peut pas négocier avec Félix si ce n'est pas faire la guerre pour les chasser dans notre pays. Boni si c'est la ngambimbo o fule jala kinde mama jawa o ki o merata tite o ki kiola. Bila bo biso to ko mesala. Biso de to ko seka bilo talo lenge boko betama. Na pouvoir na bila mibi. Ba Rwanda ba ko dondo lango. Tala Denise kuna bini fali.
Denise Abini Jibe, Denise Abini, Pebino Fimbo, Pia, Pia, Chicote. Mina bato balabi bosangi pouvoir. Bakoma Fimbo, milelo na milelo. Biso to akina Martin Fayulu m'a dit. Biso to ana peuple. To emi ke boyiba biso pouvoir. Yango biso to za l'opposition, yango biso to terminer sensibilisation, yango biso to terminer éveil patriotique parce que bande kola biso to kata lia satanique. To bunde tout me mettre na bino. Na kasa course à pouvoir. Ngale lorsque président Elias du pouvoir na ko simba RTNC. Lelo soki mboke mbongi na kozala parmi bato bakozala esika kosala parce que to bundia tumba pays va nous récompenser soki président Elias ngala bango te bakoyebisa kosi bango mais ya bino pouvoir ya katanga tala moto na bino ekuda na bajibe bakomika ici à Dubaï ici à Dubaï bisika bafiba ka bambwa mabele bisika bambwa ba kofi babasi mabele bisika bambwa ba kolembola basi ici à Dubaï tala kabino pe na makila kwa kosopa wana pouvoir to son peuple congolais vous avez le droit yako telema yako simba na botika kolala négociation kozala te dialogue kozala te fumu muzitu fumu amwala il faut to chasser les Rwandais na kati ya République démocratique du Congo. Il faut que Kabila quitte notre pays parce que c'est grâce na ye ndel lelo toza humilié yako koki ko humilié biso te parce que ce pays ezalaki ayete malobi na koti c'est la bino na sama kolola bino foto lokota moko la bino c'est biblique tango bato basoluka koboma Yesu il fallait na famille ya Yesu moko abima parmi les proches de Jésus Ndabazwaki Judas qui était la gloire de Dieu yenda komaki Judas pour aller trahir son maître nebela misolo ya banda ekosimba ma cause à parfum. Félix nous a dit si vous voulez les changements, c'est Martin Fayulu m'a dit. À cause de Martin Fayulu m'a dit dans un changement, Félix a été jaloux. Caïn a tué Abel qui était son frère. Pour la bonne offrande. Parce qu'il y a un de Dieu. Élu de Dieu, oint de Dieu. Choisi par Dieu. Pour quitter la selle mokili. Pour être ganga. Batoba yoka. Baba maki kimpavita la mwana. Aebisa kibilo bakozong. Voluzi kimbangu. Alabaki na kozonga. Réincarnation, la puissance divine. Oko salanga yelokoti. Ma fingu na yezo salanga yelokoti. Parce que kotambola na Yesu epesaka esego na bomoi nanga lobiko na kombo na masia kotambola na Yesu epesaka esengo na bomoi nanga lobiko na kombo na masia ndeko nanga mboka oyo kokangolama parce que puissance divine eza dominance na pouvoir à mokili oyo nyonso bozosala sachez-le qu'il a peu de temps. Félix a commis ragé et le kazo sala so comprendre au président Ninyango boy au président Ninyango boy au président Ninyango boy tu j'aime bino moko bomini atami lokola bakayansa bomini atami lokola bakayansa bomini atami lokola bakayansa bomini atami lokola bakayansa mais biso bana Congo toza qu'on vibrer parce que bientôt Rwanda ont quitté la nation na biso on va le faire bientôt. Bondima qui t'a été comme l'ambassade de France. Bondima qui t'a été Belgique et Kozwa. Mot d'ordre dans le point yate na Congo. Bondima qui t'a mais tozo bisabi l'ambassade de Rwanda. Bon mon abisso. Bitumba biso la soldat to c'est tomber ça là. Mais biso la bilo c'est quand toi la bilo méthode à bandika. Toi la bilo méthode à masangu. Toi la bilo méthode à mungwa. Boko zwango. Boko tika la bilima. Biso toleki toko sala action toko sala parce que ma beleza ya biso pasi pe mawa na congolais insensé ndekolanga
bapesi yo eloko te okosufrir lokola nga mpe na pasi na motema po oyo ekoleka lelo epa na bino c'est regrettable. Ce qui pouvoir ezalaki ya peuple a voté ki Félix, mais Félix akosala biloko akosala te. Mais lokola bokonzi ya boyibi tala biloko bakosalisa ye. Lelo Kabila akozonga la course. Yango naza ko interpeller conscience en fumu muzitu fuma moi là-bas ouvert. Yo kaka Président Eli, vous avez le droit qu'on négocie un pouvoir illégitime. Bon, mettez-le comme te. Parce que, binonde, nazane sengo, pas boyoka kanga pe boyokani. Et si li polanga. Parce que force wana, de courage, au peuple à cause. Parce que, bon, c'est divisé. Ato bakalisa kike, te ba la famille basona kala sambu. Mais c'est attention, président Elios a monté de chancer la kate. Pas de négociation faite pouvoir illégitime. Yondo batraki record. Ba yibaki o maponami, tu ne peux pas négocier. Ou ba démissionnaire, ba tiko la place. Ou on recote la place voilà par biso to roya. Mais les Congolais conscients des besoins déstabiliser le combat. Les Congolais inconscients. Pourquoi Binolé Tobunda Bino Bozo Batama Ngai c'est la mode d'ordre ni c'est la président Eli Ngande na zo peso mode de pas lo bana ngalo bi océan maloba ozo lo bangala ko balisango te kende lo bela ka baninga ngala zo ebisa bino bozo ko sela ma kampoko. Est-ce que yazo zanga lipa kolia to ngana onde tozo zanga lipa ngana onde tozo souffrir ah liba ko la se komika la se Nabilo bande kwa ide pestande boleli makila lanzoto babeti bilo bakoseli bilo batalamuka. Mais venez chez votre père. Azala posa la bila poma munde tumba. Conquête de la République démocratique du Congo. Bientôt c'est la libération, qu'il pleuve ou qu'il neige. Tokosima Félix c'est parce qu'il est Caïen. Naim sa bilo banakala. Caïen te encore bouger été. Caïen d'enzambe ndem mutako kipeye. Parce que tu as déjà Félix Elembo. Oyo na boya ya utai bandeli. Azaka tanga makila fayu le gangi. Maintenant c'est à nous. Ya kotela mapoto bunde tumba lik mulonkwe. Il faut to ça la marche makasa bima. Nos frères patriotes on va condamner bango pendant 10 ans. Likolo ya député à Moibi. Il faut to bima to bunde tumba de kolanga. Mais tabula rase ko salama. Eko salama la zoe bisabilo mon pepe koya eko salama moto ezoke de malem nzamba sala kalangonga alongola ka personne kolongola soli parce que biso banya bitinda twali toko sala ka mosala Jean Baptiste nanya yamba kike Seigneur akoya boko kimankanda la ete po ekoyi ana Congo bo sala bozo sala lo bo sepela pe de temps yango to sengi na bilo bato de pes olie la kabolo kwa babelolé boya parce que vous êtes le peuple congolais boya to bundala bino etumba boya to la tankanda to bunde tumba pona bien na bino no kita boko kufa kaka boye na pouvoir to salaki boye bindeli to kangama jojo oya sala ba carte de pes bato bazalaki calciné ti lelo bafuta bango mbongo te bolanda ka ete kolela Oyo basali UDPS na papa tu sais que Dieu moule papa à son âme ba wai yo bazika bana na bango ti lelo baza récompensé te Jojo ba pesa mbongo te ingénieur na UDPS bato batanga bazaka la place te c'est venu bokolakis et tozo nga CV likambo CV yaya elo ba Jojo la ngala bi bokobeta la Google kaka yange bimi bongo ya ba misu na Google ndeko nanga ofinga nga lelo finga nga lobi oza na wifi ofele oza muta pasi parce que bino bo sambo ko sambo na motema no ebike bo alibungu tulu balale otilo mais c'est là quand on libérer Congo bongo to kuta bisemba ida tulo finga nga lisusu tu auras la honte parce que na l'équipe famille na yo moi si na yo bana na yo tout
parce que nga na obundela mboka langa naza koganga po lekolo na ngai ezwa bomoi et puis ata bapaya bazo féliciter balobi non c'est rare totelemi boye po tobunda etumba ya Congo eno tozonga nsima Congo ifo ezwa bonsomi na yango Congo ifo ezala libéré bamama missionnaire totelema bo se préparer en conséquence parce que tozokende l'ambassade ya Rwanda papa Michael botelema équipe polate mokonzi l'Angleterre maman Jolie kanye konto na Suisse na maman na liboto bobimba to se préparer en conséquence maman de la Suisse poto zoke na ambassade ya Rwanda ndeko na ngai tango zolia mukecha kapo la Congo eza mboka na faut to libérer ngo to longo la sonyo na humiliation et tout mbala bisa za ba valeur ndeko langa Zaïrois dans la paix retrouvée peuple uni nous sommes Zaïrois en avant et fier plein de dignité peuple grand peuple libre à jamais. Il faut te bouger la valeur te perdre depuis que tu l'as le pouvoir. Ton zongi les sous sur la carte passe il peut sonner milléo la milléo parce qu'il y a des vidéos ba boya kala chela bino mais ba moni bande ko la est ah ba mama ba ozanga tabilamba ko lata bolumba mama congolaise comme kaka bongo mais aujourd'hui quand les Congolais se réjouissent na makambo ezoleka oza insensé kichwa mutu ebeba oza malheureuse parce que za nation na yo ozo kufa soni ndeko langa ba mariage boni mibali ba boy ba congolaise ba boy ba congolais pour que vous êtes insensé boko ko bundi la nation na binote comment et salama wapi vous allez humilier boye mais vous êtes des incapables ya kotelema ya ko renverser pouvoir oyo sanguinaire ya assassin pouvoir ya mibi pouvoir ya makamabe bozo ko kapé ko soutenir bande ko la biloté mais quand on peut ça exemple bomoni Mali te bomoni nini te qu'est-ce que bino bo salaka force à Mali et ali force ya bango to basima liboko na liboko biso to salaka force ata ndambo to simbani ko pesa ka mission na bino po batu ba bunga pesa ka eza le paix à batu ba okanisi la batu mukie de Brino na Autriche na awandela sukisi tozo sensibiliser peuple congolais mikolo soki nzamba pesi nzela na okita la terrain faiblesse ya ba congolais faut sila le côté ba congolais faut tolongola yango biso batu o toza na nzela toko luka batu malamu ba soutenir biso nyonso to tolobi l'ambassade ya Rwanda toke na Rwanda soko okelete koleka ke mission epala ngate pe ko benga ngai te pe batu nanga ba ko sunga ote peu importe difficulté aux anam. Parce que quand on parle de tout qui est à la Rwanda, c'est la mort d'ordre. Président Elias a besoin de Bundela. Il y a le motif de la prison avant, tout le monde avant, il y a 6 missions mandats qui ont commencé à pérer. Mais ce faut délivrer hier. N'a faut mouzitou. Banga ba ko pesa mission mandats qui ta. Mouza Laurent Désiré Kabila Zala qui rebelle. Aouta qui zamba mais banga ba vandi ba côté la politique. Mouza Laurent Désiré Kabila ne faisait pas la politique. Il était venu comme moi. Langage est différent et ce sont des politiciens qui ont la politique de bango mais ngai na yo oh tous la souci ya changement en boka tous c'est la mort d'ordre nani ya ngande ko lota unazo yebisa yo à tout moment congolais c'est la mort d'ordre bon moment Moussa fa likola ba mort d'ordre la bino c'est comme on dit ka bobo makabatu biso la bino to ko tele matin. Si tu as mis ton ambassade à Rwanda, tu as dit que 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 tu as c'est comme ça que tu reçois la sorte de bengi bila bolobité. Mais ce que comme il y a un moment sur l'exception de la TVT, sensibilisation, tu as dit que président Elias a contre Malobo la solo bate non plus Fumuzito. Ce qui va boire ici bila bokoyeb ça dans le caractère fait que tu as mis ça. D'accord, boy, ça vient de te vivre la langage, tu es à l'enterre. Il y a des secondes de Moulumba. Tu as la langue. Tu as tellement pour la commune de Tumba. Mouta qu'on déstabilise sans athée. Parce qu'il n'y a pas d'élection qu'on va faire changer. Mais c'est quel bateau magique? 3 élections pour Kao. Et c'est ce qu'on Congolais à Boundé Tumba. Parce que nous voulons la paix. C'est l'opération Jeanne d'Arc, opération Sauvons notre pays. Alors, sensibilisation, la nation a conçu Amino. Pas faire ambassade à Rwanda.
Si on va tout en bloc, on va bomba biso. Mais néanmoins, ça moi qui est le bateau, qui est tout l'ambassade à Rwanda. Parce que la Kairaga, bah South Africa va bengana qui est. Pas qui imagine. Et qui mboka la bangote, président la bangote la bakini. Et biso d'être ça, président va faut qui était m'ta au sala. Bon on a derrière moi Congo ça va battre. Alors on va luka mot d'ordre na la kopexamino. Pour moi qu'il était. Donc on sa Kabila la pouvoir terre. Nicolas Litengu la bino la kuta. Vous êtes des pérés. Bon quand ça rakaka combattre parce que ma politicien la bino. Le pays est sacré et non les politiciens. Les politiciens vont faire mission de campagne. Mais maintenant, tous les gens alors, tu as tellement pour que l'ambassade à Rwanda. Ingeta. Il passe à la Inoya c'est Intelive. Na Awande, na Sukisi. Oh kaka. Totoy, oh kaka. Merci la Kabouya l'homme puissant d'échange par l'équipe qui gagne. Merci la Judéca d'orateur, mais ça fait électrique. Merci la Papa Joy, directeur de recherche stratégique. Maman Jawa, salam alaikum, naba musulman langanyos. Merci la maman missionnaire, la plus rondée, la mboka nita baba ifoku yomoto. Na mboko ya bakoko Lumumba. Merci encore une fois. Na Michael na France. Moto moko bien. Merci. Na Daniel Ngenda. Merci na maman Jovi. Merci la maman Pasteur, na papa. Merci la maman Clarisse, na papa Alfred. Merci encore une fois. Na papa G3, na Australie, la mboka Désiré Botuna, la maman Elisabeth Botuna. Merci la maman Célestine na France. Merci la maman Célestine locale mais les États-Unis d'Amérique. Na mboka équipée pour la terre, na mboka emana na ngala kundela langa. Merci na yanga mokonzi na Angleterre. Merci encore une fois. Na maman Koimpumba, na France. Merci. Na Debrino, na Autriche. Merci na plus 49 km John d'État Lotaketumba. Et merci encore une fois. Na plus 49 la Chabienne. Ah, jolie la Suisse, c'est Bokila Lokondok, Efam Pekato, Bakula Kalo Sako Ekinyo. Merci la maman Dolo, merci la maman Nangai, maman Samuel, ma Bondeli toujours, maman Pierrette, ma Bondeli, maman Clémence Dinanga Mosakola Bikolo. Merci encore une fois, na grand frère. Ah, il y a Soleil la France, na moni pe papa Fosca di Kiese, yanga moko pe bilonio so te dit, à une agence la biso TNT si je ne me trompe pas. Ah, bah, tu vas te la bella et pas te dit. Donc, yé, azamoto bien. Vraiment, biso banso, bakoko Lumumba, bakoko Nzezalando, bana ya Okito, bana ya Mpolo, bana ya Kingotolo, bana ya patriage, maman, Nangai, Kasavubu Justine, totele mato bunde tumba, mboka la biso, ba papa ba bundaki, ba patriage, ba bundaki pour ba libérer ango. Biso pe bana ya patriage, na ba peuple congolais, tomba la tabola tobo tumba, pona ko bunda etumba oyo. Pour mboka la biso etondi nkita bande kolanga na avion Félix a des femmes à botoli yango de kolanga na avion s'il vous plaît ba avion utaki Kenya ba botoli yango ndeko na ba avion oh congolais na ba avion ba botoli yango allez-y comprendre Félix il s'en fout. Parce qu'il y a eu pouvoir en Amérique qui a voté. Parce que le pouvoir a eu pression. Le col a consigné la ngaïté. Pour vous aurez désiré Kabila continuité. Naï na yebi ke bakosa la ngamabe. Na lia kalanga. Na sepe la kalanga. Bonjour nanga soke koki. Na mbale ba clique clac la ngalaki. L'avenir n'est plus. Ce qui va ôter la Félix. Bon regardez tant oyazo pe Sabino. Il n'est pas président. Azo sala na ye po lia kende na ye akotika kiti wana parce que pression eleki bakolo pouvoir tala ba bêtise yo sa maki de pesa bande kolanga oya sala mato ya koyoka oya sala motema konzi kasi yo mutoko kananga ndeko kozwanga te na zingami na mapapu na zingami na kolo po nazo tambola na ye longo oya zolo ba yango ngala zo ko ebisa la peuple na ye je ne crains rien. La croix est devant moi. Je ne dois plus reculer. Merci encore une fois. Nabino nyonso bozabipai nabipai. Bandeko ya Jean d'Arc du Congo. Ya mama Kimpa Vita.
ya mvuluzi kimbangu biso nyonso tosimbana po ete tobunde tumba ya balongi po ete tumba eza liboso na biso. Unité c'est notre force, unité c'est notre sali, unité c'est notre vie. Apôtre Doudou Nsambi la South Africa na mboka ya Père Double Guy Lompinga na Nana Lompinga ya Guy Merveille Kitoko. Encore une fois, félicitations na Pascal Pembele na Maman Mamour d'Angola pona bobala ni na bango po bakenda kibongo po sala oyo mobali asalaka le reste tikali nzambe azali na bango yo muto ozolingo bundisa couple oyo yebake nzamba ko soki pe na yo. Merci encore une fois la maman Fifi pe la papa Ernest wana bazabongo na États-Unis d'Amérique na mboka ya batu oyo balingaka océan de la presse congolaise bino tu bisika bozali équipe polate équipe copolate. Merci là-bas pour Amen Angola no bondi à botar de bonne la émission comme la bino Mamour d'Angola na mokite no Florencia Matondo Mido et merci na visite yaba pour Amento wana nazo mona bongo Nasha Room Nasha Matumona Room équipe polate na délégation so ba Angola pour na ko soutenir Serna Bango. En tout cas que Dieu vous bénisse. Na bino nyoso botinda ki biloko ba pour amento nzambe abatela bino boende zalaka. Merci encore une fois na ba Congolais conscients que vive la République démocratique du Congo, que vive notre beau pays. Maintenant c'est opération Jeanne d'Arc et nous avons sauvé notre pays. C'est le temps ya kolatisa Congo et la mbaya sika. Ingeta, 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 les patries ou la mort. Nous vaincrons Papa Alfred na Canada, na Maman Clarisse. JKM, le number one, l'océan de la presse congolaise. Et Tumba yeye, moto mojali, moto mojali, moto mozimamite, moto mojali, moto mojali, moto mojali, ba maman missionnaire. Tobunde Tumba, pona Congo, 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 et non les individus. Petite sœur propre de France, Congonde.